Botena balandinyo soya Lukombe RDC Fofana epenge o abino Isala kanga sai soki na kena esika o bato baza o ba Congolais baza nazalaka na esengo pe awa aussi na ko remercier diaspora o bazo partager na pasteur Billy na batu oyo bazo aider pasteur Gili ko sécuriser ko zala na ye po Bibi Kapinga comme si France ya ye. Ouais. Ça dit Bibi Kapinga a comme si France ya ye. Bibo a ye bien dans la famille Kabila. Pour moi, ça la côté mibale. On dirait que Kinshasa awa Bibi Kapinga pe osé na passer Gili. Ouais. Félicitations à passer Gili. Pasteur Gili Oyo a commis libanda le lenga lobelaka Congo na malobeli ya peuple. Nde azo lobela Congo na France na Belgique. Mais le lenga Bibi Kapinga bazo utiliser kaye. Pona mboka Bibi atiki ndaku na kipwanzao. Na régime ya président Félix. Bibi Kapinga atiki ndako na kipwanza na ba locataire. Lelo régime ya Chilombo mabe. Na Kabila soba lupangu te. Avec mona mama Sifa, Bibi soba lupangu te. Bibi Kapinga ozitima ba image na biso be penge Fofana. Je me rappelle à l'époque. Image ya Tosa l'État. Image ya epenge Fofana, ya Bitingobila, ya aéroport. Soki Congolais, o azana nationalité à Libanda, a commis un aéroport, et sengela somba, visa nae. Biba zwa image na nga tchena ma Miso TV. Leo Bibi Kapinga, Europe, e komi ya ye. Maïle le nga fali na pototi. Eza na bana mzusu ba lei saka ba parents na âge ya mineur. Pour moi la Bibi ale ici ye. Aboka ngunda na komba mwana na ye. Bibi o asombi lupangu na kipwanza. Lelo Bibi atie ba locataire, Bibi ake na poto, régime Chilombo komi mabe. Mais na Kabila Bibi asomba lupangu te. Bibi atambo maman livre asomba lupangu te. Mais Bibi asombi lupangu na kiponza atongi na régime oyo. Passer Gili courage. Je pense que nos places aux a. Tu vois qui sa Bibi Kapinga que ton leki est belé. Pour ceux qui va s'enguer preuve, les côtés Passer Gili, boye bien moussala naï. Ya malamu alobaka malamu, ya mabe alobaka mabe. Même qui concerne Costa Moutama, Passer Gili aloba pour tous en démocratie. Qui concerne Gilles Alengeti, Passer Gili aloba. Mais Bibi Kapinga a défendu mboka wapi. Le rôle comme ici Belgique, France, ya yo. Tambo wapi na ba Château Rouge. Zope mwana na yo. Tinde na supermarché asomelo biloko. Oui. C'est aussi apparent. Tina mo ata zelanga cop. Oza mwana mozola kisaye ba tout point. Lelo eza congrès union sacrée. Jusque là, ben expliquer biso bo sangani na bangote. Mais eza esengo ya ko annoncer bino que oui, bato nyonso baza ba président ba parti politique o bandimi kotia eloko liboso
kosangana pour la union sacrée le ko la télévision eza radio te bokomona image na banza après kosangana na bango koloba na bango neto koya ko expliquer bino union sacrée basanganela ki nini balobi nini mais le ko la télévision eza radio te est-ce que batu bayaki ko accompagner to ba leader ya union sacrée bazalaka na batu na sima na bango mais eza na parti politique oh to mona ka ba memi ba drapeau mais ba militaire bazate ba parti eza kati union sacrée opération 10 000 fois 5 000 fois simba drapeau mais eza na ba parti OK ba membre ya union sacrée ba yé le lenge na moni action commune pour la république parti cher na capable Eliezer Tambwe mona kolo lupango ndeko Eliezer le lenge na moni parti UDPS oye kama makana Augustin Kabuya ozomoni ke batu nde baye ko défendre couleur na bango ngai na kosala commentaire union sacrée mingi te mais na lobi bolanda ambiance ya libanda Liputa union sacrée mais aux ans bato combien de mutuna eza bien kozwa farde kozwa invitation mais aux ans bato combien za kola lelo biso be penge Fofana ba Didier Kiku ba Moussa Lubaki ba Manise Kembolo toza fier to routine zéro, to bundi, to sali sacrifice, mais comme on a lelo Eliezer Tambwe se trouve ministre, ils ont cadoté. Eliezer ministre, ils ont cadoté. Bobby, ça va vidéo. Oui, dans l'équipe à mon combat. Je défendrai les valeurs de notre combat. Marcel Fayulu a zotali sabatuke mokolo tokozwa pouvoir to décorer Eliezer yo kanisa lobaki na sentiment mwana kolo pango Eliezer Tambwe asali makambu mingi pona mboko oyo
bato oyo tokodekore lobi mpo na démocratie ya mboka oyo kobima totangaka bakombo ebele bakombo mosusu boyeba Eliezer aza na kati wana ndeko ya moni pasi babeta ye tokokende bamarshe bakanga ye baboma ye bakamera me ndeko azali kaka na kati ya etumba ya mboka auti kobima na boloko awa bakoseli ya bakambo losambo ya bana ya Congo nzambe andimi yango abimi ye wana lo contredire ye et nous soki ozomona bazomemaka biso epa bacombattant eza elengi akomema biso te il se retrouve à nous toza bacombattant. Oui, mais j'attends le nom de cet Robert. Robert Azanani. Tant que Eliezer a mis la gaz, a défendre ma valeur. Robert Azanani a RTNC. Azanani quand il y a RTNC, a yebi musala badao sana RTNC pour les politiciens qui ont travaillé na bango. C'est important aussi. Tout le monde a aussi bateau que non. Kouloutou Robert a bandana bango na zéro. A comme si bango ba homme d'État. Tout le monde a aussi que ba acteur politique. Oh mon amboka Kouloutou Robert a outi na bango a mati mais en tout cas politique wana. Tant que tu souffrir na bateau. Bozo finga bango ke ba yebi français te. Lelo bateau a lingala ba sali bateau. Yo ye oza mutu ya ten so komi ko ba français. D'abord mboka abiso sa publicité à France te. Toza fier ko ba 4 langues nationales. Oui. Mais nous avons Kouloutou Robert a joué na hein? Ce qui m'a baigné excellence na tche bateau no RTNC. Ma liste on a moni ngone ti or neti eloko mobo pe bato ba yebi travail to komi wapi ngamo zaki na porte le yebi bato tout les non na bino za to komi poza libanda. C'est ça aussi mais présidium union sacrée vous êtes censé aussi à protéger bato o ba lobela kabino sambongo parce que bato to komi ba ko ya kuna pour pas que ça publicité à Kouloutou Robert T. Kabila au pouvoir. Ba Kouloutou Robert ba sali makambo esengeli ba sala. Na moment aussi a eu des personnes au pouvoir, na zomi tuna na manji nini. Oh là c'est trouvé dans l'union sacrée. Ba docteur Kakonde, ba o mérité ko ça sala wana. Ba Kajungulu ba o mérité ko ça musala wana. Moto wa fumu toto, bo wotia ye wana te. Maintenant Robert a uti wapi? Pour un mois bo la musangando na pongite. Bon la musangando na pongite. Moi je me demande Kouloutou Robert a uti wapi? Ah comment ko tia ba liso wa tokomi wapi? Robert nazo tia na RTNC. Azo tia na union sacrée. Abunda wapi? Parce que l'homme nous sommes en train de faire salade. Pour un moment de bêtiawa et maono bobeti professeur Mbata. Même yemo professeur Mbata aebi to komi wapi? Professeur Mbata lelo ayebi to komi wapi? Tant que vous avez professeur Mbata qui a mutu ya ba tweet. Mais tu as besoin de défendre. Là, on soit présidium, communication, union sacrée, bas une liste, bas personne Kouloutou Robert. Pour biso ba fofana, toi on est recommandé, toi on est tel mais pas Robert. Pas Babylone mususu. Parce que un mois ba silence na biso, toi comme quitter c'est na biso, ba on va profiter nango. Na pouvoir oyo, même de 2011 jusqu'à aujourd'hui, Robert a eu de personnes.
Pe excellence à Robert Naye, alors on a tiré à ton comme ma télé si bata bongo si bata poto éclairage public. Kulutu Robert Lambalia Tokoyate. OK? Mais il faut pas qu'on respecte bateau. Bon ça le lobo bengaye excellence. Bon ça là ni. Ozaki na RTNC. Tu as fait quoi? T'as pas bengaye moi ko lupang. Parce que blo et puis ça kanda. Na longo kuna parce que bazo tuna Fofana penge. Boza libanda pona nini? Parce que ba kolo pena pouvoir les abisso. Tout ça va y un droit penda biso. Papa tu vas défendre le ministère au les kabiso bazate. C'est quand on était là à Mons Lubac, Didier Kikou, Mani Sekemol, Diema Kesela, Trésor Zozol, na Mona Robert T. Na Itara 120, na Mona Robert T. Na yiko la kutu watu ba accompagner vision à magazine to comme wapi, na opesa merci, na Mama Emi. Chaîne a passé Coutinho Fernando, ba Global TV, ba Top Congo, Congo Web, ba Canal King. Pour tout le monde commencer à croire les lots. Les lots, on a besoin. Il y a bateau qui accompagner, bassier combattant, bateau balingi mon ambo Eliezer, aux journalistes, on a besoin de quoi patrimoine, il y a bassier combattant. On a eu journaliste Robert, on a eu journaliste Kulutu Robert. Tous on a besoin de caméra na yo. Na Tibo, bo kende. Ko filmer basse combattant. Bisengo na bango, to ba patrimoine na bango o ba to ba botola. O ba neko kumisa na RTNC. Oui. D'abord, cameraman, na yo motagi se Moussa Trésor Zozolo akufa. Pour moi, bolinga robona bato wa bazo batondeni. Ya mo poser bata pétieux. Oui, jeunesse nanga nyoso na lekisi yango pona lelo boya kobenga ndeko Eliezer excellence. Je suis fier de moi. Comment bino bolinga ko travailler te, bolinga ko lia. Tu vas à Mongamba Nabino. Tu vas à Mongamba Nabino. Bon, quand on a RTNC, na pouvoir pendant 18 ans, les lobos ont mérité contre Bandolaxabiso, oh, bon, ça là. Faut respecter ton communauté. Il y a un aide ici, Lambalia. Comment on a gâté? Ndaba jara batu, bato mususu banyokomi, ya ekolo ba muno kwa mboka. Waza ma intérêt général. Boko tika ko kangate ke non parce que ministre a komi nde bisoto ba ndoko sala bisasa to ko sala ngote. Eza responsabilité o ba pesier. O moto alingi excellence et sengali accompagner vision na ye pe aye ba uti wapi. Aza mutu abatu. Pour batonde ba tombolier, batonde ba salier, batonde ba commissaire place wana. Oui. Ozo la pena tiaba ka to komi wapi. Mais bazo benga yo, pa moto akota, et sengani liste wana monani. Pa police azawana, garde républicain azawana, pa service tout azawana. O kangami na liste wana. Zo liste wana kende nango. Na qui concerne Union Sacrée, tous la milinga pembe, mais le tali sabino ambiance ya libanda, pour boye bakeno, to komi wapi, ezaki wana. Mais ba koti na katite, parce que, moto alobi yende, nkolo Union Sacrée. Kulutu Robert. Nda boy to komi wapi kota, pour motazu liste. Affaire Kosa Mutamba, ya solo tolo kuta, balongoli,
balobi ekomi les deux. Ngai namoni lolenge boyebi ke ba réseaux sociaux pe ezali, intelligence artificielle pe ezali, mais tomoni balobi ekomi les deux. Na confirmé te, mais tomoni information. Maintenant affaire ango Costa Mutamba eyaki mbangu mais ekomi boye ndenge nini? Ah oui. Pe bakombo mususu ezoyoka na suite. Ezalaka pete koloba. Mais ezalaka pasi koprouve. Pe félicitations na Costa Mutamba. Oyo bazobenga héros. Balobi na bakikosem politique. Tomonaka bato bakimaka. Bato bakotela bango. Costa Mutamba ndenge alobaki ke akokende tina suka. Pe eza makambo ezokosene vi na ye bomoto na ye. Pe félicitations na bato tout bazo soutenir Costa Mutamba. Veye ezotoka. RDC pays laïque tokomi tuna place pena basambelaka nzambe na bosolo nzambe arepondaka. Mais makambo yango ya Costa Mutamba ekomi lelo lobi mpo nani? Mpe na kosukisa na kotalisa bino badescente ya ministre oyo bazobenga ye papa social na basie combattant, na ba problème ya basie combattant. Papa social yango nde nani? Excellence Eliezer Tambwe, moto asala kombo avant comme ministre. So yo moto ozela échoué, okozela trop. Parce que qui ministre oyo kolukela ye kombo te. Le contraire, musala na ye ezobakisa toujours kombo na ye. Ndeko Eliezer. Tosukisi na ba descente na ye. Oh azoluka ye ba département ngo ezandengini. Ce n'est que le début. Mais on est intéressé, alors il fait malam. Toujours il y a kolata verse ya malam. Et ça joue à kolongo na place wana. Nde musale sali et ko fongolela enzela. Mais na minute yo esengo ya kosala fête ezati. Eza koloba alhamdulillah. Dieu est grand. Merci. Na nzambe tozela sko joue à kobima. Mais Nzambe apesa ye makasi, apesa ye sagesse, oyo azokana kosala asala. Mais asali bute eloko te. Mais kosona ye kana bato bakolo likambo. Bato bakomi deja kolela. Dans une salle archicomble de l'hôpital militaire des anciens combattants, situé dans la commune de Kassavobo, le ministre délégué, près le ministre de la Défense nationale, en charge des anciens combattants et les Tambwe Mposhi, était accueilli ce mercredi sous les ovations frénétiques des anciens combattants, veuves et orphelins militaires pour une causerie morale. Et ce, la toute première dans l'histoire de ce ministère. National soigneusement exécuté, puis s'en sont suivis quelques discours de circonstances. Très attentif aux différents problèmes décriés, le ministre délégué à la Défense nationale a notamment annoncé les débuts bientôt d'un contrôle biométrique afin de procéder à l'identification de toutes les catégories concernées dans son secteur, et ce, pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. Yango na doit annoncer bino que toko procéder na contrôle biométrique. Toko kende na carte wana telo to akomi na papier moko to éviter ce qui est solo ce qui est. On doit tout faire parce que toko permettre te pour que ba fraudeur ba ya kozwa mbongo ya bancien combattant ba kolo mbongo ba mona kangote. Le ministre délégué inscrit également dans le court terme la problématique relative aux soins de santé des anciens combattants, le rétablissement de l'électricité dans leur hôpital et la prise en charge pour leur déplacement. S'agissant du patrimoine appartenant aux anciens combattants, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants se veut intransigeant.
bitumba na biso ezali ko concrétiser prophétie ya papa que alobaki avant kufa amona situation ya basien combattant esala nini bosambelela mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mikolo nyonso bosambelelaka ye parce que bitumba na bakomplot eza makasi. Enfin, le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Ntambwe-Mposhi, a ouvertement exprimé son intention pour la construction dans le jour prochain d'une cité des anciens combattants. Toutes ces annonces faites ont été vivement saluées par l'assistance. Sur son instruction, la parole a été accordée à quelques personnes pour plus de clairage. Et nous pouvons faire notre biso. Notre pour sa biso. Notre pour sa biso. Notre pour biso. Cette rencontre intervient un jour après la visite du ministre délégué près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants aux deux vétérans de la Seconde Guerre mondiale 1940-1945. Il s'agit de Mukoko Ndotoni et le colonel François Eyalé. Cette visite était ponctuée par de nombreux moments inoubliables. Le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Ntambwe-Mposhi, s'est bien avant cette étape rendu à l'Institut technique Marthe Kassale, situé dans la cité des anciens combattants dans la même commune. Tout ça, droit n'est Peut-être qu'on défend le ministère, département, na kulutu Robert T. Lamba Lia. Tokoyate. Merci. Nous avons dit que le passé Gidi, aux ans soutien, il y a Tokomiwa Pimobimba. Bibi Kapinga commission Union européenne ya ye. Tambola pe, tout le monde a keno reçu pe ba saki na yo tambola na Paris, tambola na Belgique. Merci.